بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs du canal Kin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois dans cette tranche ou dans cette émission que nous aimons tant, comprendre l'islam. Et avant toute chose, comme le veut la tradition, nous allons rendre gloire et louange à Allah, lui qui est l'artisan de cette rencontre. Nous implorons ses multiples bénédictions sur tous les messagers dédiés et surtout sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, amis de la culture de la science, qui sont branchés, scotchés à ces bons moments, devant vos postes, devant vos petits écrans. Et voilà, nous serons bilingues comme d'habitude, et voilà notre invité déjà là. Il s'agit donc de l'imam Cheikh Abdul Hakim Antendewachi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, comme nauti kolobake tokozala bilingue, tokosolola lelo na likambo monene o etali visite ya ba cimetière. Parce que zali likambo zali ko salema entre lelo lobby, date yebani, et voilà, nde yango tokoya kolobela totala islamiquement. Visite à cimetière ezali autorisé to ezali non autorisé, et que ceux qui ezali autorisé et ça les maka ndenge nini toko invité bino nyonso ba bokozala intéressé na émission oyo parce que to ibozali ebele bo benga biso na ba numéro ezali na ba écran na bino pona toko ko solo la muke na matali visite à cimetière. Cheikh azali déjà na kat na studio. Cheikh boni makambo ya ko visiter cimetière, est-ce que islamiquement et yebani esalemaka to za likambo moko islamu lobi pona makambo yango ya ko visiter cimetière. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Ayyuha mushahidin al-kiram, uhyikum bi tahiyyat ahli jannah ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila masihiyin sabahul khair aw masa'ul nur. Sima wakum salahu subhanahu wa ta'ala tupesi mbote oyo bata paradiso oyo tolobaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Epa ba musulman nyonso baza kolanda biso, epa ya ba Kristo soki emission ezi bango na tongo nde topesi bango bonjour oyo ezali sabahul nur, soki ezi bango na pokwa topesi bango bonsoir oyo ezali masaul nur inshallah. Na motuna ya ndeko na biso Abubakar islamiquement ding na biso ezali complet ndenge tolobaka ebosanaki eloko moko te ti mokolo asuka bevema to ekoyaka islam eso lebele yango nyonso eloko asika na lingomba na biso ezali te. Toma Allah subhanahu wa ta'ala autorisé biso to rendre bato o bakofi na cimetière puis avant to koma wana fa Cheikh Hakim lam yumayyiz bayna al-makbar salihin wa ghayr salihin. Législateur Allah subhanahu wa ta'ala achaki bokesente entre tombe ya moto yazali saint o toyebi atambola ki pezana ko banga Allah subhanahu wa ta'ala na kati ya islam moto wana soki akufi cimetière na bokesente moko te na cimetière o azali ne ghayr salihin un simple fidèle azana imani moko ya makasite tokokunda bango tout ndenge moko. Cela veut dire ezala roi, ezala président, ezala général en islam tous les cimetières étaient ndenge moko. Au côté la kabre okomona bokesenité ki wana ba chango ndaku ba chango soko bandenge ni l'islam ezalité, mais hélas na bamboka na biso o tozali na ba musulman ba komi kolanda ba paya ba chrétien na kati ba kabi kotonga ba tombo on islam ezalité.
mais rasul alayhi salatu wassalam atindaki biso to rendre bato visite na cimetière na début ya islam izaki haram kokindaka na cimetière ndenge to malobi kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuriha fa ina tuzakiru al-maut au tuzakiru al-akhirah na riwaya ndenge za kitabu ya muslim. Rasul alayhi salatu wassalam na début ya islam lokola bato wautaki na mécréance bautaki na kufur bane ko bondela bato na cimetière nde tina ya kobunga bato na mokililo oyo bokozi nango ezalaki ya basalihin na bacimetière peti lelo oyo boye bato bakendaka na cimetière kosala makambo ya mabe oyo tokoyaka ngo na émission. Mais na début ya islam prophète apekisaki bato bakendaka na cimetière pour ezalaki habitude ya adoration ya satana. Tango fois siko emati tomayibi na basahaba fazuruha bokendaka na cimetière raison ni okenda na cimetière nde tomapesi raison pour yo pour okanisa ozali moyi mutu ake cimetière ake kobina te ake kosepela te ake kotala bato oyo balekaki nga na valeur ayaki président de la république ayaki ministre ayaki roi tala mikuwa pe bimi otali nga mutu na tina na katikati ya mokili po epeso leçon yo mutu osala désordre na mabele Allah subhanahu wa ta'ala pe ekanisa yo mokolo ya soki ezali résurrection oyo tozonga epai ya Allah okopresente nini epai ya Allah yo kopresente badeba ya mokili ya bale Barça Real oyo tiaki na mokili ubete deba na yo kozala seni oyo koloba pa Allah subhanahu wa ta'ala nde kozala te pa ya moto pa ya Allah. Voilà, merci beaucoup. Toyoki Islam est autorisé batuba kende ko sala visite na bande ko na bango baba précédent kibiso inshallah. Mais le lenge ya kende ko sala visite wana le lenge tango bokomi na cimetière nde zali mwa bokeseni muke. Et voilà cher tozonga nano mwa sima muke. Parce que na yebeli ke basi bakenda kate na cimetière na tango ya kokunda ou comment ezali ponani. Naam, moi c'est na enterrement na après enterrement au na cimetière ezali haram na hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairat al-qubur wa mutakhizuna alayha al-masajid wa suruj rawahu ahli sunan. Rasul alayhi salatu wassalam na ibn hadith wa ibn Abbas wala ki sahaba rasul alayhi salatu wassalam mwana ya muke maze connaissance ebele nde alobi na hadith o la'ana ta rasul wa la'ana deuxième législateur na kati islam balakami bali na kati islam nzambe soka lobi na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangonde ba législateur ko biso tolandaka antero ya ala na prophète tokolande loko mokote o mutako tiana katikati ya adoration Allah subhanahu wa ta'ala po mukila mweza ayete eza Allah subhanahu wa ta'ala nde alobi la ana mwasi wana azali modi na chelan rasul alayhi salatu wassalam epe bande ko basi zairat al-qubur zairat basi oyo bazokene ko visiter na cimetière lokola lelo zali dimanche oyo mokolo ya kokende na cimetière pe tokoloba inshallah islam echaki datité islamikima ezala datité tokokoma kuna sheikh nde tolobi na sika wana keno mwasi wana aza modi oyo akena cimetière po na nini po asala oyo akosala cimetière ezala maiti nde obi raison nini législateur abombaki mwasi azali faible mwasi soko akei akoperdre contrôle tomonaka bango nanu ndenge alelaka soko aperdre mobali na ye na papa na ye ndenge bakatanaka bilamba bazolela nyonso wana législateur abaki mwasi akende kuna te ye nde ayebi mwasi nde malamu kokokela pe atiaki ye aza moto ya fiti na mwasi aza moto oyo apo ayaka kana makambo ya examen pa ya bato mwasi soko abina matanga ndenge tomonaka bakende koluka mibali bakolata noir bakende ko tricher mibali nde rasul alayhi salatu wassalam nde a garder bango abina basi bokende te na katikati ya cimetière sima nango nini mibali nde bazana droit ya kena cimetière nde rasul alayhi na mibali ba oba kena cimetière bango pe okota na lana bazui cimetière et comme sika ya adoration pe
pena kotonga kotiaka baminda nde raso na bato na bazali modi pour toi anticiper peut-être émission tokoya nesikana 3 personnes baza autorisé na okende cimetière 3 pour bato misato pona mibale moi si to longoli okende cimetière te to tena mibale misato visite liboso ya mobale okende motaba li rasul alayhi salatu wasallam halatu ula de bara bi eta liboso mutali liboso ya cimetière il faut aken ko cimetière visite na akei et ça conformément na Coran na hadith ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndenge autorisé na ye so ke na cimetière okosala nini moto a remplir yango akoti na ndenge ya sunna ya rasul alayhi salatu wasallam cela veut dire so ko na cimetière ngongesa muke awa na katikati émission tozaka na droit otobenga demande au Seigneur paye avant okota na cimetière mais baike bakota ka batom na ka ndemba cimetière ndengwana biso to Seigneur paye nzambe droit otoyebi yango inshallah tango koti kuna okomi kosengela batu tout bakufa bolimbi c'est pas ya Allah tout le monde ils étaient opuna moto tout le monde bakufa wana osengi bon bolimbi c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala pe osengeli en particularité oyo oyaki soit papa na yo soit mwasi na kufa soit bandeko na yo moko bu wala shere pa na yo pe osengi pa ya Allah nzambe alimbi sesiki azali wana mutu wana a remplir critère ya liboso asali na ndenge ya sunna très bien visite na ye agumeli pete abinyake na ye hala to sania deuxième catégorie ya bato soit était mi balé ya bato mi balé o bakena cimetière yo soit le aleiha ake po asambela kuna prière ya jour na ansur na marib tina ishe azile assemble na cimetière ba prière de sabla na masjid mi assemble ngo kuna soit amemi ebole na ye taba soso moko bombi tanga koma na cimetière akati na kombo ya nzambe pona nzambe asunga ye soit akena nini badua mususu kuna halatu wana ezali bida mutuna asali innovation au prophète asalaki yangote au ezali wasilat ila al-shirk ekomemaye na idolatrie poto sisa halatu salisu mutu amisato sikoyo oyo akena cimetière po asambela moto wana akufa asungaye papa banda yo kufa nga musala osimbate sunga ngai papa pesa ngai musala mama yende okenda boye nga mwana zoko ya nazo bali nda commerce zo simbale mama yende sunga ngai soko salinga boye tinda ko simbate mama akomo semble oh mutu wana kutu azana kokoso ya kobima akobima te patambola mais ye azo senga ye asunga ye wana shirki akba suka na idolatrie ya khruj ya milati islam abimna katikati ya islam mutu wana azami zimado soko liwe kuti na hali wana. Voilà, merci beaucoup bino nyoso balandi bozali kolanda biso bozana ba voisin na bino ba musulman bozana bande ko na bino ba musulman bolanda émission yo ekopesa bino susu makanisi ebele pe ekosalisa bino koyeba islam. Cher question moko yeli biso ya motu ya makasi ba chrétien to ba non musulman to ba en général ba comment na bobangi ya ba musulman parce que information etambola kamoko okoyebisa soza ya solo lelo foto ba vérité awa balobi ke tango mutu akufi na ngambo ya islam bino bobuka kamakolo bo pasoli libungo pasoli soki ndeni bo kata kata de bokinda kokunda maintenant ça fait ce que bato ebele ba koma ko banga ko kota islam pona ko banga ke mokolo kokufa kana ntala ba kata kata eza bien te wana zali lokuta munene islam eza ko respecter moto soki akufi to sokola moto kitoko lelo zali témoignage moko soko musulman akufi batune ya famille ba ko insister ndenge toza ko sokola très bien ndenge pe to ko latsaye très bien ndenge pe to ko kundaye très bien ndenge islam za ko tinda na biso na ndenge Quran na hadith ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biso to ko inventer eloko moto na kata ibada iza adoration auto to sa so mutakufi to créer le komogote na ngambu wana oyo lobi bande ko na biso ba Kristo kuna zo plus grave bangonde batu ya mabek lelo o bafinga ki ba musulman po ba mbome mutu fo ba pasola ye tramotina ta so ba chena frigo ba kangami batu ba beti bon c'est pas bon ba sala mo ba respecter les morts bango ba respecter les morts
ba bimise ba mchopo ale ba kosi ba ngosus na cercueil azali très bien te vous respectez les morts entendez islam ils ont respecter les morts début kala soki akufi ndenge lobi abo ils ont profiter pe na koyebisa na ba autorité biso misima soki akufi alala kate kaka mokolo wana soki akuka na minute wana ndenge rasoza kademoun bo anticiper ko enterrer personne ne me peut soutenir a quelque chose à part na ye pa ya Allah subhanahu musala ya salaki mais biso awa ba revancer 2 semaines yoka dépense pour babenga France babenga États-Unis babenga Canada pour kolo et bembazo teka roquette na ye et commander roquette so muta kufi bord na ye la reza koya pour achana pour kokota makamu na yete ndio zoma komba zo bunda mais islam so comme da kufi pas même $100 tozuka ka motuka toketo kundie esilimba la moko peut ko chiter sur sikawana islam epesa ke RT ya enterrement islam epesa ke RT atana butu na islam to santo ko kunda mutu ndi rasul alayhi salatu wasallam époque ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam ezali na mwasi andoko mba mosi ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam akufaki na butu ba sahaba batu bakundie na tomo na batu ni prophète awa mwasi akomba na mosquée prophète akufaki problème prophète osolala ki to boyko déranger to kundaki na butu c'est biso na islam batu baza ko wole la bokonzi na islam nde biloko ko lobela na islam de yangoyo a biso musulman so bakofi nyos faut que mbake kundai na bien ezala que question na kanti mtu atuni question na aza satisfaite parce que aza mwasi et voilà tokende na misala o esale makana na cimetière net le lobby nde mokolango ekozala na le premier autre ba mbacha kuna misala ezo sale maibele na uzokuta tango batu bazokota na cimetière batu musu bazonyata ba cimetière batu musu bazofanda na cimetière batu musu bazokanisa même ba photo na kati na cimetière ndenge lobaki pe likambo ya kotonga ba cimetière kotia minda kotia ba montre kotia ba sirène je comprends moi na yebite est-ce que misala wana tango batu bakota kana islam na cimetière parce que attention ezana eloko mususu pe na ko rappeler yo na ngambo ba musulman lobi ezali mokolo ya shida na komona mama moko akota na cimetière asali ayebi na ko sala dua te mais azobenga ba musulman mususu bake kuna pour ceux qui assistent ko sala dua ba pesa moi quelque chose est-ce que makambo wana ndimani nyoso wazili muharram kop wana nde bakolbakino toyebe bisa kop na bango de na kati ya mboka na biso islam nan batu bayoki mate ya islam te pour financièrement tozala ngo ya moke oyo tozoyoka na chaîne oyo po topesa sango ya vrai islam bayabaki bamusulman bafétichère eza mposa mwasi ya kitoko fake pa musulman azali président ya bale équipe na ngai fe gagner mpona pa musulman nde image ya mabe balakisaki na RD Congo nde ti lelo oyo bamusulman wana oyo lobi bakolo bor baoke na cimetière na mayaka ina islam ezalaka te bamayaka wana islam eyebi yango te bamayaka amemeka milai amemena nini babola akopesa moto la cimetière ami bachulai atie basa alati place rouge so alati pembe so de vert pour abangisa bayuma abandi kusala baduwa na ye wana o islam eyebi yango te rasul alayhi salatu wasallam abi la tajlisu ala al-kuburi wala tusalli ilayha na kitabu ya muslim rasul abi la tajlisu ala al-kubur ko vanda te na cimetière ndenge lobi bato batonga bisika tomba mutu yeke avandeli na lembi papa o salela ngai prière salela ngai penga na lembi ndi na vandi abo avandi pe likolo ya cimetière ya mutu mususu mais islam est le prophète a péki saki la tajlusu ala al-kuba vanda gate na cimetière wala tusallu ile pe ko sambela kunate ndenge to bato oyo banganga soit disant baza musulman ou baza banganga ba pesa image ya mabe ya islam ensemble na cimetière pe ensemble nani mutal non musulman pour repérer l'art o musulman ya ensemble pa ya mama nanga akufa pe atandi tape sika wana pour azu $10 azu $20 tala ndenge mutu azo teka paradis na ye na prix moko ya muke pour azolo ko l'union islam
yebi yango te nde ezali eloko moko oyo eza koleka lelo na journée oyo ya le premier nde otuti koloba boye date wana mpe ya le premier islam etiaki yango te visite na cimetière eza na heure te eza na mwa te heure nyonso yo olingi okende cimetière okokende mwa nyonso olingi okende cimetière okokende nde oyo islam eyebi nde yango wana. Merci na bino nyonso bozali kolanda biso nakanisi Cheikh azali polele azali koloba makambo nyonso ndenge ezali mais tozali koloba ezali masali makana tango ya mokolo oyo ya visite ya cimetière ezali makambo mandimami te soit na ngambo ya Islam epekisami yango wana tokomona ka batu kokanga ba photo kosala soki makambo nini kokende bazopungwa ba cimetière konyata kofanda epekisami na ndenge ya religion ya Islam. Cher to kende parce que ngonge zali muke muka koye banano pourquoi bino ba musulman botia ka croate naam to sali cimetière botie mutu botie libanga olia kotia croix eza pona nini ndenge tolobi awa din na biso ezali complet din islam toza kolanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaki soki toma akundaki mwasi naye akundaki bana nyonso na bomoi kaka mwana na ye moko atikalaki Fatima ou atira sima prophète Muhammad sallallahu alandaki akufi de rasul alayhi salatu wassalam akundaki famille na ye to mwana to sika moko te achaki croix de croix na islam ezate to ye côté ya Isa alayhi salatu wassalam ndenge poser question ya Isa alayhi Jésus-Christ de Nazareth Isa alayhi salatu wassalam alors spotanga matisaki pour biso na islam Yesu Masiya akufate ndenge enseignement ya mabe asali 3 jours sima 3 jours amati ake likolo ndi akomi mokonzi lisusu na faux image wana ndenge tolobaka soki tondimi Yesu Masiya yende Seigneur na ngambo ka wana oyo ba Yesu Masiya Seigneur bolinga te ndi mokonzi mais mokonzi asala 3 jours akufa satana tumba Yesu ndi asala satana yena akufite nde sikoyo Yesu Masiya nde akufa wana zali lokuta monene na ngambo ya Islam yebiki Isa alayhi salatu wasallam Jésus-Christ de Nazareth tango alors subhanahu wa ta'ala kokaka singa pa ya Allah ala matisaki na esika oyo lelo oyo ya Damas toke na lomba Syria pe akozonga esika oyo wana amataki na Damas esika oyo ya mataki akozonga pe akoya koboma siko bakuruzi wana za koloba ba mission oyo Jésus-Christ tikalaki ya soba grand mission asika aboma antichrist abuka bakuruzi nyonso za na mokili c'est que bino ba musulman bozana bondimi que Jésus amataka likolo zo zelaye akoya oui pe tango akoya bato bakozana époque wana ba chrétien ko bakozana époque wana azaki ma prophète ya Nzambe azaki Nzambe te ya kobondela et comme trop na bato ode basi bakufaki déjà le quoi donc que ngambu wana awa Islam et pesi temps na mutu nyoso na mutu asaki shirk kota ba musulman ba idolatrie nyoso wana o Islam yebi yango te na kamu susu bandeko oyo babondelaka banzambe bazali misato tata soko mwana soko molimo ezosimba te soit Yesu Masiya ye moko Nzambe banso Yesu Masiya mo azali Nzambe nde alors subhanahu wa ta'ala ko ba Abubakar yobi minute ke ngambo no abi afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim nzamba za kolba batu wana na surat Maida afala yatubuna ila Allah est-ce que bino bosenga tubela te pa ya Allah a porte ya tubela eza ouvert de kosenga bolimbi se pa ya Allah kolela péché na tout oyo sala yo kenda ba cimetière combien de fois le kozo ba cimetière boto boselo ka motuya lelo bansoko kunda bango na ban mapangu na bango papa kufi azaki na lupangu na ya munene bakundi na lupangu na ye suka so ozani shirki bakoya kobondela moyi wana dega nango yango wana donc oza ko pekisa na biso moto soki akufi bokende koche esika banoso bakunda ka bango ekomate domaine réservé ya songolo pakala boye ya kufesika bache abo na ndako wana tango satana akoya pa bakoko ba petit fils bobondela koko na bino o bokozwa musala bosa bakomi ko bondela ye
nde islam afala yatubuna ila Allah bosenga bolimbisa epai ya Allah ala kolimbisa bino moto mateya oyo islam oyo makambo oyo asala ya idolatrie asengaka baoyo bakendaka na butu bachambre noire ifa asenga mpana moto akufa aede ye ezosalama na mboka na biso mpe ezosalama na mikili ebele cimetière ozomona cimetière esika ya makambo nde alors subhanahu wa taala apekisaki biso yango. Voilà, merci beaucoup na bino nyonso bozali kolanda biso na kati na bandako na basalon na bavoiture partout esika bozali kolanda biso toyoki mateya oyo ezali ya motu ya makasi et toyoki cheikh apesi susu orientation ya malamu me mae tozali komona libanda ezali ya kokamwisa mingi tozali komona ya arrive des fois ozana ndeko nao chrétien ou bien musulman akufi epai ya bachrétien ou bien bano musulman ou bien musulman akufi na maboko ya bano musulman comme nde toyelo bango ezo bota mwa matata moko boye komona ba musulman baye mbangu baluka bazwa nzoto bakende na yango alors que eza makambo singele lekana na kimia pona nini matata wana na ndenge tolobi awa bo RD Congo mboka un problème siko moto akufi eza makanisa bato mususu biso ba imam soki famille wana ba famille ya pauvre bana iloko moko te a musulman akufi boza ndeko no musulman famille wana bazana iloko moko te ya kobanda enterrement mutu kezate nini ezate aza musulman ye moko na famille ba chrétien ye moko musulman bandeko no tu ba chrétien mais famille en piaka iloko ezate bako benga imam ba musulman ndeko mina kufi bo tozuye na pete to sokolie to sambelie to chene sika na ye o raswale soza bito cha mutu ne sika na ye wana problème c'est bato bazana finance famille oyo bazana mbongo tango musulman akufi ndeko na bango musulman bayebi ya musulman batali la rangoyo to pesa musulman tolele ko mokote tolele ko mokote ndeko me problème ba musulman bango wolela ndeko na pesa musulman ba cheno na morgue no to chena morgue na to zelana nu famille vanda o musulman ko na morgue te so akufita to kunde nyoso to kundie morgue pour ces alite morgue o basala kopo na biso ya musulman bakokuya na kopo wana biso kopo wana bazala arrêter par biso ya musulman soka kufi to de kundie nde bato wana oyo congolais un problème congolais tina mutakufi il faut solar de abi ate yaya kingana kufaki abo to kutana kana azaki musulman bo pese ba musulman bakunda tin suka komona soko bata poto ba pro ba selelo ko mokote a ba musulman to ils ont après 2 semaines pour poto simbité mais soko ba libérer bango ba kunda musulman na cimetière ba kafir. Naam, merci to sepeli mingi émission ezali ya kitoko mingi to sengi na bino ba yebozali intéressé bo benga biso na ba numéro ezali na se ya écran na bino inchallah pona ba question ba suggestion et puis bo sunga biso mingi parce que to continuer ko lobelaka makambo ya islam o bato bazana posa mingi bayoka cher to kendesko na likambo un peu ya kati. naam, ya kati tango muto musulman to tikina no ba non musulman tango musulman okoti na cimetière siko pona okende ko otala ko salisa ndeko na yo asili ko précéder yo. naam, misala nini oyo ezali autorisé osala kuna yo musulman oyo kokweyisa yo te na kati ya associationnisme. naam, nde ozomi susu na kesa ki to yanga ngako za maele minga Boubacar Bisimwa bato bengi bakamba communauté islamique bazota la kaka imani ya bato te mutu azana katikati ya kaburu oyo kosala cimetière ifa sala alim cher nde ifa kifa bakambo ya cimetière murumona jahali nde azana cimetière soit disant il est musulman pour un musulman ako sambela tina kati ya cimetière ata zali surveillant kengela kabu ndako ne feza libanda ya cimetière pour ya sambela kuna ibango nde baza ko occupé soin ya cimetière baza ko ba délai ya bato basiba kufi 100 ans ici ekoki to longola ba oyo to remplacer bato mususu ndenge lo ki ça c'est commis et tondi na ba cimetière biso tina madina ya rasul alayhi salatu wassalam banda prophète bana cimetière moko banda prophète Mohammed sorti le ville ko la Madina 1400 ans baka na cimetière pour service ezali
santa bato so basi bakufi bakuta balongoli wana biloko ya islam ezoti na kati ya islam moto basaka musala bazali na biso na ngambu na biso omona moto akei ona akata matiti abandi kokata matiti okata matiti pourquoi eza musala bato basala kumba basala musala ya bafuta bana musala wana yo sengelaka ndeko ngo akufi nzambe limbisa ye nzambe cheya sika ya malamu mukola suka nzambe yoke mawa oyo sengelaka pa nzambe istighfar oyo kama rahma miséricorde ale kitilaye oyo senga nde pa ya nzambe no o senga pa ya mutu wana ye makamisi sili so mutu sa kufi sili aso loko moko te ya koloba wana islam de sana biso mais hélas il simbate na kati ya ba cimetière na autre mona na mboka na biso na kanisi oyo kozala question ya malamu susu ya motuya osimbi yango to mekana koyeba après 100 ans ba balongoli bango batiaka bango wapi na après 100 ans déjà moi mutela le za société oui après 100 ans tala elo ko etire mususu ba de remplacer yango to babwaki aussi tirer le et tout mozade pour le problème a ngani ndo na mayele mingi so muta kufi ndio to sala bloko ya regret qala izabala rati taraqi wa qila man raqa wa zanna anna firaqa mutu tanga kufa maka alagoni mtanga kufa aki bula criminel muyibi bakambutu ya mabe siku batu na soins intensive docteur malamu abi mutu boso bakisite vrai docteur botikaye kapo na nzambe faux docteur ordonnance qui se mona na raté so qui se mo ya cher a panzi famille boko ne koluka de mutu na tengo tikala ye moko pe mezo mata siko pe mezo mata ti et comme na côté ya clavicule et autre na makolo bo islam za bosa biso makolo nde esika na molimo ezobima molimo uta na makolo omwa kuna pio côté moto wazana na bomoyi te sesili nde tanga kuma awa na clavicule wazana anna alfiraqa nde mutu siku maile yaka ke ngande na tiki mukili ya memaki mukili na makona mpeka pomba cortège lelo sikuyo abia na tiki mukili mwami oya bundelaki ya cher mwami atikali yu mama kwa kozwaye ndako ya cher oyo tongaki bakoteka ngo mwa cher tu famille fe wele lango wazana anna osaki musala ya punda wa mutu ya mabe nde umona molimo ebimi na miso nde sana esi biso bosipika ka moto miso po ezolanda siko molimo ne sikezo kende azotala bino mona akofi mesko makamso bandi deuxième vie bandi o akokena oti fin du monde ndi azotala molimo naye soki kaka ekomi mapate fungwami azo chance imati mapate mibale molimo kitoko ya nani molimo kitoko ya nani wana milimo ya bato ya malamu bayokilaka bato mawa ezate uyazwaka salaire ya 10,000 futa bato 50,000 francs congolais bina bato mawa ya kitoko ndi kumba nani kingani mwana ya kingani comme na deuxième ciel osu molimo kitoko bapo ba ange bamemi yango na parfum ya kafura na osani ya or bazipi ezopesa solo tie comme père Allah subhanahu wa ta'ala 7e ciel oyo suke kei boko makombo na ye na kitabu Eliyin boko bata paradis bachiko mona okuna nde bamsuba ba kombo na ko mona na te boko mona mona yondi makite ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah oyo kaka selma ya islam obo kusambela Allah yo sambela ki Yesu Masih Yesu Masih yemo sambela ki Allah nde yo o perdre molimo ezongi na nzoto na yo ezongi kaka wana molimo ezongi ezongi ta bazolela wana batu pamba bazolela bachance na cimetière na kende nde raso kademu we molimo kitoko komi koloba bokili puna ngai pour azasir aza fruit ya malamu na cimetière tamba tiki na cimetière ndo ma cimetière wana batiki ka mutu na cimetière
ebandi ndi raswabi yatibau lmauta salasa fayarju isnain wayabaka wahid fayarju ahluhu wa ahlihi fayabaka amaluhu raswabi soki moto akufi tukuna makambo nde elandaka ye famille na ye ekolanda ye bato na ye bakolanda ye na misala oyo asalaki na mokili ekolandaka ye eakompagne moyi wana soki bakomi na cimetiere mibale kozonga momi ndenge tolobi na bana babeta bana na yo te bazongi mituka oyo olingai te bamata ezongi otikali kuna na misala oyo osalaki ya nini kikuluna ya nini koyiba mbongo leta ya nini otikali kaka ya mabe basi bato kozwa nde otikali nango kuna nde siko baange bakoti na cimetiere de ange balokota na kir na monokir ota ku bakoti baange baye ozala na 3 questions baopose yo wana na cimetiere bato bazongi oyo santi pa ya muta suka basondoli ngai wabaki mon chéri je t'aime oza basondoli yo de ange atonio manira boka seigneur na yo nani yo na moto osambelaki nani so osambelaki ala rabbi allah nga asambelaki ala ndenge bakretien balobaka bino osambelaka mohamad biso osambelaka mohamad te mohamad azali prophète ya nzambe biso osambelaka nzambe oyo asali likolo na se na dinuka dini na osambelaki nini dini islam prophète mpe olembaki nani prophète mohamad sallallahu alaihi wasallam nde soko biki ali esili merci merci na bino nyonso bolandaki biso to remercier Allah subhanahu wa ta'ala oyo apesi biso ngonga tomeka nano koloba maloba moke na part na ye mpe merci na batechnicien nyonso ya Canal Kin nyonso basungaki biso na nzela ya caméra na nzela ya son merci na bino nyonso merci na Cheikh parce que azwaki ngonga pe akoya koloba maloba kitoko lokola oyo tokutani à la prochaine occasion bien sûr kimia na nzambe ezala na kati na mabota na bino assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam bismillahir rahmanir rahim wadduhi wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khayrun laka minal uli ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث